boyo kabino moko fere gola zo expliquer ndenge nene balinga baboma ye pona nini bazoluka vi na ye ezala sute boyo kabino moko. Tous les grands musiciens parce que vous avez une belle voix à rumba c'est à la forme fier hein de tous les musiciens oui. Depuis Franco depuis Grand Calais jusqu'à aujourd'hui nanyo ya inspiré mingi na barumba wana na barumba lokuta mabete ceux qui vraiment na koma obeta rumba les Franco Luambo Makiadi Franco Luambo Makiadi parce qu'à l'époque ma mère quand elle m'envoyait aller acheter du sucré tam sou na yara boy sucré comme moto o tam sou ba robeta na pepo na telema na yo kanzemba Franco yo petit yo kanzemba Franco na yo kanzemba Franco c'est bizarre na zo kanzemba Franco oko singai mama yo na ye bobo yana oko singai mama olobisaka yete olobi lisusu na koti grand maître parce que mélodiquement mélodie na ye kota tellement trop yango na tikala vraiment na rumba grand maître Franco ce qui fait rigoler l'artiste africain le plus aimé na ba africain puis l'artiste congolais le plus aimé na ba congolais c'est parce que fait rigoler ponaki na début na ye kolanda ligne ya Franco Luambo Makiadi ce qui le fali aza musicien ba wesh c'est parce que fali ponaki ligne ya tabulé beta ba construire ba tourner belé mais lelo sur terrain banzembo ya tabulé zo beta le sous-souté mais banzembo ya Franco eza ko beta na ba mariage na bato na ba fête na bato na ba anniversaire bato na ba salon présidentiel fait rigoler lo so zo kinde à l'international beta ba concert na ba salon présidentiel ba président ba recommanda ka feri ayimba banzembo na ba Mario ya Franco mais comme on n'a jamais ba recommandé faire ayimba banzembo ya tabulé c'est parce que tabulé a kita qui est zone ya musicale africaine aki na zone moko oyo ba africain ba maîtriser c'est la même chose où le lo fallait azosala le dernier album a fallu eza ko beta na Congo ti na ba balaba les obeta te na ba boîte de nuit obeta te na banga des obeta te même ba propre fanatique a fallu ba dit même pas 5 titres ya nzembo ya album a fallu XX yango tolobi na bino boy tango bozo seka fere bozo boya fere bozo ina fere bozo finga fere boy ba ke fere déjà ça marqué histoire artistique ya musique africaine Denis les stars lo bino sima wat so ki le lobo moni ke fere gola zana ba difficulté ko ba visa ba makambo belé c'est parce que fere gola boko kota na fratrie na bango na loge fere gola pour une racine africaine yango bazo linga ko propulser fere ti mais il a une immense talent exceptionnel mais ba linga été pour nini à côté na monde na bango te ya poni à garder culture africaine raison pour laquelle fere gola to propulser était trop nyata ye bouton Zakaria lobela bino te trop nyata fere bouton les attaques pour la musique non c'est parce que fere beaucoup côté na ligne na bango parce que initiateur ya ba loge wana ya fallait Zakaria bababasu Zakaria zakina à côté si fallait na monde où il fallait ko bima lelo te ko bima na fallait ko za kufa yango moni me fallait zo beta ba musique ba concert partout dans le monde mais azana ndako malunga te na Congo sauf réellement fallait zaki numéro 1 musique zaki multimillionnaire ne ba bele la fali tout le monde a fait zana be kole ya minene ya na Congo tout le monde a fait zana ba hôpitaux ya munene na Congo tout le monde ba immeuble tout le monde ba appartement to na louer to fandre to bikino artiste na biso international da to ba bloko to kindi to futa to fanda wana mais lelo to moni fait rigola ba traité local na bandeko na moko ba congolais mais fait rigola na lelo sana nani azana boutique na yi izana Europe azana ba partenaire na en Afrique azana parfumerie azana brasserie et brasserie a fait rigola malé be ko en Afrique mais azana na sur le plan Europe na Canada parce que ba chimiste ba sale ba za ba français na ba canadien bozo la na faire escazo même musique na biso alors tandis que fallait azo même musique na biso nulle part mais faire rigola il va amener notre musique très loin mais malembe rapidité soki lelo balingi babo mafere eza pona mongongo na ye eza ndenge fere gola pona ko garder musique ba franco ba beta boyoki fere gola yimi ko pa Jean-Marie Kassanda ndenge za koloba ya pona kine linya ya franco mama na za ko tinda ke osomba secret tanso azozonga secret comme moto pona nini azaro yoka franco mingi nanzela so yoki musique ya franco atele magazo yoka et mama na comprena mama na bana ko beta ile susuti
boyoki eloko babomelaka nango fere yango wana parce que Fergola poni ko garder musique na biso à l'époque ya ba franco ezalaki na deux tendances tozalaki na franco tozalaki na tabulei lelo tozana Fergola aza ligne ya franco tozana Fally Ipupa aza ligne ya tabulei abeta sala ba tourner belé na Europe na monde mais lelo musique moko te ya franco ezobeta musique ya franco ezobeta ya nani ya madnane ya tabulei ezobeta lisusu te mais franco asala ba tournée internationale ti mais lelo musique ya franco eza ko beta soko ki Mario eza le seul chanson oyo e beta na Maison Blanche tango Barack Obama zaka président États-Unis et continue ko beta ezo continue ko beta na ba fête lelo na banganda na ba boîte nani nzembo ya Mario eza ko beta mais banzembo ya tabulei lelo eza na difficulté ya ko beta parce que tabulei ponaki ba horizon mosusu ya musique na biso tabulei ponaki Zoukous a créé Zoukous a kotisa na musique na biso lelo Zoukous wana ezoyeba na susu te et Fergola tango aye Fergola poni musique ya guitare o babengi rumba parce que boyoka première chanson à Fergola Vita Imana Fergola a kotisi rumba o de mana kati ya Clan Wenge parce que Clan Wenge bayemba na makambo ya ndombolo na seben mais Fergola sko ina rumba o demba première chanson ya Fergola na 1909 na Maison Mère isika Fergola pona ligne artistique na ye a pona ligne wana pona ko défendre parce que Fergola bota la peine premier album Fergola pona qui sans interdit c'est-à-dire nzela où il est plus difficile parce que lui il savait que la rumba congolaise a musique ya honneur il est la musique wana fait la beta rumba et côté Fergola na ba salon présidentiel ébélé à travers le monde Firazo yamba na ba ambassadeur na ba wapi aza beta na ba soirée na bango pona rumba kaka président FIFA yaka na RDC président kafa na RDC ba benga Fergola kinoko yemba rumba comme le patrimoine immatériel na UNESCO c'est Fergola qui continue de garder cette musique ce qui Fergola zabeta sur rumba te de temps sur rumba comme patrimoine immatériel te parce que Fergola tikala wana Fergola qui na réussi à betika ka rumba congolaise na lingala aki na Genève Arena na Suisse abetika ka rumba congolaise na lingala abeteli biso double Adidas Arena rumba congolaise na lingala abeteli biso susu Accor Arena rumba congolaise na lingala asala tourner aux États-Unis après comme sa deuxième compilation à Dynasty na lingala kaka abeti projet à Dynasty na lingala kaka et puis ça y est récompense ya meilleur album mélodie récompense na izomana na RDCT na Afrique ezami balé eza Davido na Fergola Sony Musique muto apesa bango alors bino bozo ya koboya Ferre bozo ko ina Ferre lelo na meki ko lakse bino mwa moke ba ligne ya Fergola pona franco pour continuer ko pérenniser la rumba fallait poni mo ba sorti wana loko vina biso tabulei ba sal wana ba makambo belé mais fallait ko tikala longtemps te na mito bato le prévané qui dernier album a fallu déjà 3 mois album a fallu mi 3 mois awa na RDC na balaba les obetate na bangande les obetate na ba boîte nuit les obetate tant que ça bino ki international les attaques au kindo zo eloko bato ya na mboka mais yonde memelo ya mboka na yo komisa ngoko na l'international c'est ce que notre frère fallait asala ngote asala kangote soki lelo Fergola lingami na ba congolais mingi soki lelo Fergola lingami na diaspora congolaise mingi na ba africain mingi lelo c'est parce que Fergola a gardé originalité ya musique africaine yako mo lelo Fergola aza au-dessus ya bato nyonso